Capage TV. Capage TV. Plusieurs de nos femmes aujourd'hui, l'impolitesse est commis exagérée. Moi, si à comme qu'on soit place, il y a mobile. T'as moi, ça soit dans mobile, elles ont l'emballon de bosso persuka. Que ce soit pour ta toute dernière fois. Oui, que Naomi ma bibi dans d'autres. Nabi, mais Seigneur, on est où là? On est où? Mais attends mobile, t'as dit boma. Attends mobile, t'as dit boma. Avec un respect. T'as niveau. Papa John Colombo n'a eu. On est en révélation. Attends, mon ballon, tu as le bon. Et donc, le bosso, mais ma infidélité, et ali insatisfaction sexuelle. Et ça, moutako sauté. Tikaboy. Oh, remorquage. Magoda. Bido boboy ango. Magoda. Boboy ango. Et là, le bosso. Nana boya. Te. Tu vois gagner le bana, non comprendre. Kasi ango là. Ça n'a pas Te, tu vois gagner. Boboy a magoda. Ah, OK, adenya bibino morondo bosala ngo na ndenge nyonso. Bon, koboya na ndenge ke bato babala ni te soki likamu moko bosala bozara na ngo na tabu makasi na église. Bon, ben na église so balobela. Tant couple za li souté, basi mi bakomotika na bandako, basi bazo souffrir, mais bali bakende ke 50 basi ya balabala. Yango ba pesi mitu makasi na basi ya kindumba, balo bakato ndenge moko e yo mo sa balabala ozande mo ndenge na mo sa libala. O kata sonité. Mutakozala moi ndenge moko surtout TikTok eza baso bana kindoki e batula moni baso batula baluka mibala makasi na sala constat moi ça libala légèreté ya makasi basi mingi babali bango na ndako mabala ba força raté moi c'est bala força raté omoni biso mibala neto sabo na roza na bino 5 mais onga na robala mutema na ngande epi mutako sauter qu'on se voile pas de face eza mopagano eza la ntoma eza la nani biso tout tokomatana 207 wana 5 na ba olingi to kitite Magoda mututo sala rango. Remorquage mututo sala rango. Et c'est le calibosso so sala infidélité. Ezali kozanga ko satisfaire partenaire naie na rapport. OK. Na Magoda. OK. La plupart des femmes aujourd'hui écoutent et entendent leurs parents. Balande mo na mobalo abali. Tango ko bala ye po bolobi a bombi muki la. Mukola ko manandaku infidélité. Azongi. Tango boko tuna bi derrière babali sakinga mobali oyo ngai na lingaka te na makasi yangona. Babali sona makasi te sala choix na yo. Yo mutozola nanga na komo na yesu na lobi fais ton choix. Basta boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe de cacao, non comme il fait. Sikaboy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala bibali. Na biso na koma kino bati. Grâce na yango makambere mboka remontade. Ya ko remarquage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Basta ndenge zabo e pa bana mibali. Et sukola barin. Ezong ça force. Yango na yebaki. Et lo bata diabète et qui tarato ya sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Ezan na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na milango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez dit douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur. Il y a des boumous, baba qui ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous ensemble. Pesa partout hein. Monde entier. Partout dans le monde. Aux na Brazza. Ba numéro to okoma. Aux na Irlande. Aux na États-Unis. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant,
La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a otiko sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te Rude Beauté ayebi oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Bienvenue dans Kapash Télévision. Merci d'avoir venu sur Rolanda Bisso partout dans le monde. Nzambe ya pambola bino elongo. Na basali na Nzambe nyonso basambe la rapport na biso. Boé bona ki na page na ngala qui communiqué que 2 semaines passées doza ki moi erreur technique mo resala maki parce que za la biso te ezali ka technique ezala na ba problème nango ndenge ka ezala maki na boya hango pas jo mystique mais ko era kinga mo ndika na moni pena que technique ezala penza il faut faire très attention pour lela d'être là qui au moins il mois lanterne il y a ba vidéo ils en ont binoté ils ont qui que ba quelques actualités moi que longwa qui merci na petit nanga Jonathan merci na lité akanda bato nyonso ba benga kinga pena pour ko fortifier nga pour na ba été bandela okoma yo kuto bandala zéro merci na Mose na Nzambe prophète Jano aza awa na ebi ke bomona moi kala zalaki na mwa occupation azongeli biso pour mater vraiment la Kapash Télévision eza moi eza vraiment tout le moins important eza vraiment important pe capital ya kozala na basai na Nzambe elongo bienvenue moto na Nzambe bienvenue na sirotika bio herbe cacao te biso tokoma na biso na kisi na biso ya tension éliminateur à sucre OK ouais eza pena na mambo belé en tout cas remorquage pe eza na musala makasi. Ah bon? C'est tout Yangonde. Merci Thomas. Ouais, était comme awa livraison est partout. OK, ceux qui battent bazana poste na top trouver. So bat bana besoin nango pesi mon ka numéro nanga na délégué bango eza penza café moko ya bien et ça musala penza makasi na banzoto na biso et voilà quoi eza vraiment très bien. Bio herbe cacao. Na CPL mingi pognon so eza spiritualité biso eza nzoto lera bien. Voilà. Bato ba mona ka bandoki partout. Ah c'est ça. Or entretenir le corps c'est très important. Il y a de quoi manger pour nzoto za makasi. Pesa mbote na mama. Na pesi mbote na batu nyonso. O bazolanda biso partout maman Cynthia merci d'abord. Ça fait 1 année et demie. Vraiment. Prophète Jano mona na galiso te. Vraiment. Na belaki pe makasi. Na moni. Oyebaki na belaki makasi et na profiter na bisabatu. Il faut que ça la très attention pour moi qu'il les a vraiment ya kobeba. Bilialia. Bimela mela bisika ko fanda et tout ça là donc noto passer na moment moko bolanga boyoka ke prophète Jana leki. Na ebini na zolo ba. Makasi. Makasi alors na belaki makasi et en plus na kota kinanu parce que vu marche na ba makamusu tozalaki nango nzamba tsenga ki to kota nanu na kimia to fanda na bomba maki na zako lokelo na nzamba e nzamba solo nanga a corriger penga a tei penga alobi siko bima ndena ye mbote na bato États-Unis Canada Europe Océanie Amérique partout Afrique nzamba pa mo la bino prophète Jano na bino yeyo na yeli bino e oleka malamu vraiment toza makasi. Merci moto na Nzambe tokolobela mingi o etali actualité parce que to bandana yo mingi actualité puis to koyana thème na biso sujet du jour to moni couple o kufaki na un peu na bandal oza parmi ba doyen ya bandal yo a pasteur à Paris na kitaki pe na terrain na Paris. Okitaki na terrain na Paris. Na kiti tina ke ko mona pe matanga pe ba chango pe place mo bakangani mapango bakangani ba serke bakangani bibemi. Tikabo. Eza quartier moko aveni moko. Mais to tanga quartier te mais ça aveni moko. Pour cousin na ye ya mowe ipe aoya journée à lelo pona ko ya. Baza quartier moko aveni moko. Témoigner. Mobali ya aboya ki d'abord ezala.
babi aboyi na cercueil aboyi mais ti to solo la boy andimi ezongi ke pa mobile allez vérifier tika boy sikoyo tomonaki interview ya mama ya Mouei alobi eza kosalir mwana na ye moto oyo iparaît-il asali bongo ezali moko ya bato oyo mpe azalaki mwa concubine ya mobali ya mwasi eza tricage mpo babi bakufaki mpo oyo oyebi information ezalaki na chambre te baretrouve bango libanda nde ya chambre baretrouve bango libanda mais libanda ya restaurant c'est ça tosolo en fait j'en ai tourné tous amis tous au salon omoni mutu nyonso surtout ba congolais mutu nyonso na vie ata bomi mutu boy mais l'état pas pesa moi temps à se défendre ata ba kuteka zoboma mutu mais akozanga moi raison te omoni eloko soni esalaka soni bokoluka bo pesa ba argument o eza ko tenir debout pour se défendre mais bato na mayele bayebi ke e ali bongo te yango na lobby ata bakutaki bango libanda moi c'est longia ko vimba ezalaki na restaurant na memininge so ezali na grand hôtel ba lobby so ezali liboso mama emo kasi ba lobati parce que même bato biso travana bango ya bato ya cadastre bato ya quoi ya bato ba calculera banani ya mapango ba benga ngo ya ba géomètre te bango kutu te banani DGRK OK DGRK kutu akangaka l'état sala 50 mètres ya balabala omoni 50 mètres oh tout ba kokuta ngona 50 mètres côté toi na boko tonga te po eza l'état mais ali boso lupango na bino soki likambo ba kuti bembe wana ba ko interpeller nde lupango o eza na 50 mètres pas se bembe là et là li eza rabongo mais li boso na bino 50 mètres ti l'état retourna bino ti na bino ba voisin na ba voisin boza kuna fimbu ba retourna bino musekwa OK sikoyo ebembe ndenge ba lobi ndenge mama lobi à se défendre tondimi et akili libanda tondimi mais libanda ngo ezaki na restaurant na so continue kotuna bango nyonso bazaka ka ba habiter bandal bango nyonso baza habiter bandal bakendaki ko remorquer libanda ya mboka te mobile ya utaka soki voyage aye abali mwasi OK tango abali mwasi na ye officiellement babandi vivre baboti bana mibale baza na bana mais sikoyo tango ezokende kovivre comme d'habitude bato babandaka mingi na couple mabe eza biso mibale OK mais mobali nda bandaka mabe yango quand même eyali kama kondima te naboyaka ngo na musuni mais awa na oloba ndaki mosai na nzambe